Bonjour, Bandel Sala Rouge, na pesimino ba bonjour, bambote belé. Lelo na yako la kameno ba kosto tu ko sala lelo pona bino. Pona prochaine vidéo na nga l'acte rolamba nga la bino. Awa na to somba ezali courgette. A tozana poivron rouge. Tozana poivron blanc, mlo abenga ngo. A tozana ndembi. Ndembi na biso ngo. Ensuite, tozana céleri na biso. Céleri na biso ngo. A tozana persil parce que maman a tunenga lobi ayebaka persil te kosala ngo différence na céleri. Persil a deux sortes, je crois, trois sortes de modèles. Moussa a neti céleri, moussa a kaboy. Et on te donne un persil. Bon. Awa tozana nyama to kosomba, mais tozana mukila na biso. To kosomba na boucherie boni ya pende après au moment tozana o ezali rognon na biso. Yeyo. Ensuite, après na mabumu na biso ngombe. Yango yo, tout est frais hein. On a besoin de ngombe. On a besoin de ngombe. Donc, tout l'ambango. Ensuite, tu en as. Qui a besoin de ngombe. Qui a besoin de ngombe. Comment il y a besoin de ngombe. Bobo santé ko s'abonner, bobo santé ko aimer parce que to ko la mamukila to ko sangsana mabumu to ko sangsana na ko na biso.